Capage TV. Capage TV. So welcome. Well, Yeah, welcome. Yes, Congo. yes, Africa, I DRC. Oh, go, hey, nzambe na kibila kifacha yo kaki nzambe. Président la biso juba kota ko bosa. Esa kota le ba cheval te pasta. Oh, bosa. T'as pas dit peuple. Eh, n'a pas de mentir. Na bosa na mo bangunge na courant que la délestage. Ça va. Baya bio kitoko. Ah, tellement wana. Pour la photo. Ya kobanga. Photo tout na droit koya au place tout ba bakoma ko koma vraiment bolemba te boya to zana kata peine Egypte na kerawa tana baba chevalier ba voiture yango donc on est ensemble to zana kata chawa donc tu psika ke bolemba te boya oyo yebi ke balia umbongo yaka na king service pour rejoindre voyage au fele ya kitoko pe na pria touriste awa en Egypte zana Capage awa plein de fleuve Nil donc on capable de faire ça donc zawa to louer au ndeko louer to go ba base ami ça domine était kaka biso moko donc on est ensemble on dit Congo permis donc to limite que nous pour changer mission expliquer mona grâce à King Service vraiment à ça biso ba merveille mon. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, il y a aussi des lois. Qu'est-ce qu'il y a? Recommander n'a pas mestre que la Zara a bien fait la bandit a les affaires là pour la bateau bazar la prendre mi Congo pour ça la règle douloureuse et si ça sont calculés pour les si par rapport on a vraiment la prendre pour les autres dégraissés là la recommander pour maman salé la taille zonga au jam sinon t'es bango mis dans l'arabe et ça fait pour la bango dit papa ça est la ceinture on l'a tiré on la chemise on l'a tiré on fait dans le sport et ça nous vient pour les autres traités surtout pour Congo disponible à la gouvernement. So là tu robe pour tiens, so là tu pantalon pour so là tu robe soirée. Aucun déplacement, oh là tu aux âmes qui battent dans la tête. Donc s'il y a des vidéos qui va jockey et sport, ils sont très disponibles. Ils sont très avantageux pour lancer dans le sport parce que ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. La jockey ils ont la couleur ignorante. Au moment où on a la salle de sport, mais la salle de sport là, et qui ici fait et c'est là sur le voilà. Avant de donner les ceinture au Kandiago, au Fani d'Amo pendant 8 heures du temps, na moi il faut ça là, nous ça nous ça là nous sur la caille dans la boue. Oui, bah t'es là la ceinture est dans la papa maman dit. Les affaires pour la papa. Au moins nous avons maman Capage na Kandiago kitoko, na on ça là dans ça sport au niveau de qui et on va calmer. Et dans la période on a pas fait de douloureuse et là.
soko wa mama boye satani zonga ka ojana et ça la fait moi là. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, capache, pendant la découvrir bio herbe de cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Place na yango makambo remboka remontade. Ya ko remarquage penza. Je capache mais comme ko pianga sa. Pasteur ndenge eza boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele. Epala biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre dimie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango tongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à bandaka. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Obatama na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komina bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Capable de l'obia, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien, et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous ensemble. Pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande, oza na États-Unis. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capache Autikosukola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma lekwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te Rude Beauté ayebisi oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté omela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Like all the people here by taxi of desert like that. I have a 3 option. I have a camel. I have a horse. I have a carriage. Wait to speak English very well. Bien ça. Wow. King service et mon singaba. Makamoyo. Cheval et kezonga silikate bandeko. Like all the people here by carriage like that.
toza tozolinga tomata cheval tozopona to chameau moyo yango makasi betokisa te nga kobanga cheval wana 250 برشلونة بيجوا لي هنا صح عايزك 30 جنيه pasta keba cheval osilika pasta omoni cheval البيك شارك اب obeta ndika na kata tonde cheba ayo bonos étrangers ah non c'est très beau pyramide yango wana kuna kasi tozokende kitoko makasi en tout cas not from here yeah okay it's good cheval tomaka basta onde quoi vacances ele aqui é 5 c'est يلا يا باشا ايه يا عم سعيد mata fanda one second what is your name I goes beautiful I need cheval en anglais you are so welcome welcome yes Congo yes Africa merci Cairo Nzambe yezila zapi anglais goodbye one second this is the price for the carriage this man go with you after finish هيديك 100 يلا هديت 100 go Nzambe na kibila kifacha yo kaki Nzambe président la biso tuba kota ko bosa kasa kota ba cheval te pasta oh bosa t'as pas dit peuple la stade de martyr na bosa na mo bangunge na courant que de l'estage les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui yango yo donc ayebi nzela cheval azonyoka na mboko oyo balesaka bango etikala mpenza kitoko pasi fo otambolaka mokili oyo pasi pasta omoni ndeni suka biso na mabele bavoyage ekeseni mona biso te ya ndika kala te tokendala tozalida na fleuve nil bomona bilili donc tona mpe tomataki bokola eza na bapharaon ya baramses ya banani tututu donc ti bokomona so mpe na bachamo partout mama cheval abunda te pa betaye akende ake wapi o alembi te boye nzambe nanga bandeko amemi kilo batongango ndenge sans ciment pas eza bien mon corps nga nazosala émission pasta bazosala makambo yango eyindi na Egypte bilengi oyo mpena tourisme ya suka oyo mpenza pasta batongango ndeni babi na maboko ya bato eza bien te likambo mosusu okoya kosala tension ozaka na RDC obima te oke kufa
Il faut aussi qu'un souci, hein. En fait, Miss et moi. Et mon moyen. Cheval à ma biso. Ma voiture était orange au cheval. Ah, c'est peli. Nyonso, américain, chinois, banane, tous les continents de ça. Basta. Oyebi ke na cheval oyebi ke ana ko denda bien kuna mabanga. Asa nini ko? Ezotinda hein? OK. For this Wow. Tikata mbane ngali ya kokoisa. C'est ça. Oh, Sanalana. Pyramide. Donc mabanga oyo eza ewumela avant Jésus 3500 ans. moyen kwa kende mbango va bete film kende nga zokende te suka ekutu ya elengi ya koleka yokenga oza les koleka oya baote eza oya bawelaka koleka kuna te oyemaka mama yo moko mu Égypte oyo aya de Égypte matelo bakote Égypte ya esololi epuis pyramide ya donc moi ekutelo beya te kitoko na kitoko donc bien à bien bien organisé pays moko très bien excellent dans la capacha au moins King service grâce na bo se contacter bo makambo ya boye bana ye nyonso wo yebisa mpe bana tiozoya yesu mama e ça telema te awa suka o mboka ya bien asepe te photo video comment neni pona ha eza 1 2 3 ok tiwi na kati vraiment on est kitoko donc na tikuta momemi ya momemi zola biso ye momemi ye bene kitoko moni ya moni eza pena je pas de chose de awa moni Katuta kitoko makasi sasa moni akia ina bango kitoko makasi akia ipenza ça va baya bio kitoko telema wana na foto ya kobanga te aipeka te mboka ya kobiba aussi hein ngana mo busensi na nazobaka cheval babi cheval asaka eloko te
babi cheval asala eloko te na simba cheval awa linzanza king service yesu nzambe mpona kopusa pembe na cheval nzambe pasta ke bana sexy mama yesu pardon nokamboka kobimela cheval koto te kitoko ka non. Non. Je m'amuse en tout cas terrible. Je me réjouis vraiment en tout cas. Passe encore ma photo. Non. Papa agency King Service. Nzamba mona yo. Ngapela sala ya boy. Ngapela sala ya boy. Nakosilisa photo nyonso awa. Tala mindele awa. C'est très beau en tout cas. Attention, tango beta nga pona mona Egypte te. En tout cas faut ko benga na maladi musika Donc ta joma muboni Paris Yesa Paris tozo ya mais la minute to en Egypte. Ta la pyramide. Mama. Kitoko te. La sepeli penza. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au koti, au s'intégrer, au comme mbarama rope kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford à Londres. Biblak eyeli biso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osala te Biblak eye pour faciliter bino en tout cas obengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango obengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien bobenga ebele bosomi la part ya mama Kapache et ça abiso bien en tout cas na lingi bino mombongo yango wana.
Yasuka. Oh non. Là, 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 là. Derrière le roi.
nyonso bino te kiwa si arch. الغلط أن تجري Esuka. Nesuka. كام فليف نيل فليف نيل Very good. na كام Went from. passe tomate na fleuve kitoko kabashi talaka fleuve nila suka No Egyptian. Sudan No. Quand tobisaki bino toye tourisme awa na Égypte toza na kapache awa plein de fleuve nil na kati ya Égypte fleuve nil donc omoni kapache mpasi azali toza awa tolue oyo nde kolue tobo bato bazala misato mine ete kaka biso moko donc mon cousin on est ensemble donc tolela bino fort boumela tozobeta tour tozopasea donc oyo twakoyoka biso oyeba te moni tourisme okenda batourisme tala fe tourisme ocomprendre tala tourisme yakasi yango chapai na ye atofemida ike bango mama suka na okende libanda okokende mpe masimanimba okokende mpe boma mwanda bamerveille ya nzambe eza partout biso tokoni Egypte avant tokende komona bamboka oyo eyebana wana toye na biso na awa tomona farao azalaki wapi désert ezalaka ndenge nini ndeti fleuve nil oyo na ntango yango na classe sans le Nil Égypte sera désert sans le fleuve Nil
ndenge alobi ozokontinue kaka basurprise egypte ezolakisa biso ti tokokende mpe na mer rouge kaka boyebani ezalaki oyo moïse akataka mpo bana israele bakatisa kaka febie nango totina mpesa bafarao tozosione likolo ya mai donc tozotambola ndenge tolimbi te ya koyoka boyi tomata biso moko tava tomata tosimbali deja mai tosokoli bamaboko na biloi mpona kozakili tourisme ya kitoko vraiment bakozongisa siboyo mama oyo alobaka egypte eza boye totamboli partout tomoni mboka baninga epesi biso na esengo tosangi ya koloba omona tozokutanaka tala baninga bango tala baninga bango tomona donc etanga ndenge ezali donc toza dans les bons donc toza bien accueilli baimebe ezali sans souci donc nalobi na yo na esengo akose donc boyoka baturisme nde yango prix moko abordable prix assez vraiment accueil en Égypte comportement mentalité à peuple égyptien capable je m'en ai idée de faire talaka bolobaka mingi boke kosekretare mosanza oloba te otala pena yango ndenge ezala likambo na motu te omoni kongo mpe mingi yango tobimi toke nanu kochange miso esike mona grâce à king service vraiment asali biso bamerveille moko nomoni bini boboleli mpasi bokendaka wana tukandili te tokenda na égypte toyokasama bapila epuis yo moko tozala lese nikoma te tokutenga baoyo nyonso tokokuta monde likolo nyonso bapiramide eza awa mais na ntango eza culture ya baafricain ya noir te bacongolais bana totamboli tozongi mindele na mindele apart bango moko bana mboka vraiment tolela bino fort on est ensemble vraiment tolela bino agence oyo eza mama na agence efaire lier tika nyonso soko olobi na kodeplace king service eza na baplace oyo okokitela ata oza na motu na pays wana te bango baza deja integre baza mpenza na bato na bango bamaison d'accueil te tolobaka king service eza na bamaison d'accueil neti biso toyaki hotel na mingi totona hotel te bapesi biso deja place to toza à l'aise makasi eza bapambola mpenza tomoni boyeba na nsima tokoyaka na bafamille toyebike bakitelaka ezaka oyo biso toyebi wana te bino bokangamaka place moko oyo boswanelaka bolobelaka ngo mingi botournaka kaka wana omoni tala bavision tozopesaka bino toye na place oyo bokotikala kocomprendre te ta mpe ndenge toza mpe ebelebele kaka te toza très à l'aise lakisiki ependa voyage ya tourisme yango tolingi baassociation ebelebele te bokoya na ide mosusu balingi babebisela bino tala biso moko dako soko tayo otunise bato mponaka biso moko nde tolume na donc on est ensemble donc toumela tozelaki tomatala flevini yango toza pasika vraiment nzamba pakola oyo samoni oza na posa kanga motema oyaka esali biso bien mama tala makambo ezosalo ndire bacolon ndire de bourgeois orna calcul kaka volonté simple nini na ozomona capacité donc nyonso 46 bachamo banani yoki moko très kitoko base oyelaki boumeli kitoko kano rapide alekasi bato nyonso oyo omoni na kano rapide ye moni bato baza na kano rapide tala babato nyonso bapembrala eza visite surtout abapaya oyo baleka na kano rapide eza kolo mboka basibai bakule bapaya omoni tokeka mondiale moko baralenti totalaka c'est ça et puis kano rapide eza bavitese mosusu mone bodouble peke mima nazebisa yo ozomonaki bato toujours ralenti ozomona tala babato omonaki ntango moko ya kala vraiment yango fort
eza l'Égypte. Frère. Wow. Tala kitoko mboka, tala kitoko mboka. Keba. Kande mo. Mbona obanga mic pia? Kuna ana ngale. Les canaux moi tu bâtis moi je me mettais tout hein on a des squats dans les napois wakati mmoja bato mmoja il y en a des pour bato mmoja sur le OK badusu ya video ezalaki wana esipami badusu na mutu ya video wana nyonso ezalaki embouteillage ni omoni bapipi ebele etila baninga tala respect ya fille na kritike te tozoloba apaki omoni nani abotoli nzela nani ye na sens au contraire qui que vous soyez autosi nzela comprendre comprendre ndenge tolobaka pasi nani omoni omona baninge tala pays to aza na souci ya mboka na ye mpona biso ezalaka kolelalela nde moto bapaise bafreni aise kokembango te po aremarke tous les bateaux ekende malembe moyen ocomprendre kimbeli après comment tokemba wana posi mamona vite fo mabona ndenge ke tala très à l'aise ite apete na bato eyindi pasta toli ozonga modele nyonso
Na bato tolia pete kitoko. Avec une culture différente. Vraiment. Basta kotambola penza. Yo kotambola pena na kombo na Yesu. Omona penza. Nzambe pena apesa atinda lisusu na bantai. Tanke nga nazanga moko na kokota kota ba partenaire fo batambisa pasta. Tomoni King Service et na besoin d'Égypte. Oza partout, oza aux États-Unis, on a à Londres, contacter ngai. Muto apesa biso bilengi, muto azosala ke matière biso simba. Benga biso to ya. C'est ça. C'est mon thème où ça la poche, les bambwa mo bayoka, bato balikambo. To bia bango ba code ya vie. Oto no ba bayoka no ba ibeke ba salela. Aussi sa classe eza kozana na ele ya mukili, message sa vie eza na sagesse. Amen. Aussi sa classe eza pour résoudre makama mukili. Mais boanya comme ça mutu pa ko kengela oti liwa, eza sagesse. Surtout pensa ka bango na ele nyonso. C'est ça. Basta biso chombo chona Holanda. Amara Holanda. Holanda ngona bayo, basta tsika. Ona kutana peke pop. Ine yi parole le. Na boka fara kotela. Yolela. Ta osepeni na kati. Kitoko. Na bisi bino Caire. Très bien. Vraiment quand tu moni conclusion nyoso ya mbona. Ato bimi libanda kona wasaketa uti na pyramide, bimi na centre ville. Omoni ba Ramsis. Sima ya bapunda. Omona ki bapunda pe kota ka place pour de mona mituka. Vraiment mtuta kolanda ngai. Kitoko makasi. Kona ba o na mususu ba désespéré. Soko za désespéré. Italie, soto za espoir. Vie eza challenge. Lelo toye tokana kito ya wakira. Toye mutu tu ozana droit ko ya au place tu ba koma ko koma. Vraiment bolemba te boya tozana kata peine Égypte na kerawa tana baba chevalier. Parfois tirango. Donc on est ensemble tozana kata chawa. Donc tu psika ke bolemba te boya. Oyo yebi ke balia umbongo yaka na King Service pour rejoindre voyage au félé ya kitoko pe na priya. Omoni ba touriste blanc bazo ya là. Et puis on a remarqué que ça critique ba noir te. Car na kata Afrique mais ba noir ka ngana kapache. Nande ko to zagi na e. Ba tout mindela na mindeli. Vraiment il s'appelle Singa. Biloko aboeti ka ba shift moni ba Ramsès, moni ba pharaon. Vraiment auto kolanda biso pas. To le limino fort vraiment umela. Kapache mitasimbi yenda kuna na bilili. Vraiment to le labino tout fort. Vraiment auto Holanda tolia pete base. Omoni ba pyramide. Oui ça va vendre. To moni ba pyramide nyonso mi sat na Ramsès. Kala ke to kota sko na désert. To Holanda la bino nyonso to kene tina ba mer rouge. Souka. Donc tous ensemble bo se pela ke to la tini biloko ki tok. Merci pasteur. Ça va faire ja papa mbate. La vie à partir encourager, challenger. To le la bino bo mela ba challenger, capable de mela. On est ensemble. 19h mais moi il passe là. Pas 19h mais moi. Calme. Elle sana. Vraiment. Calme. Capage TV. Capage TV.